tolobela likamba mama Kalunga, en tout cas tolobela likamba mama Kalunga o po tozomona a lire likamba ezokende la bienté. Bandeko nanga congolais toyebi te pourquoi tozaka mitema mabe envers bandeko na biso moko ya ba congolais. Siko toloba na bekolo musute, toloba na bamboka musute, mais toloba na bandeko na biso ba congolais. Kongola linga kobomisa ndeko na ye moko. Kongola linga kosala ndeko na ye moko mabe. Lelo bokamusa nga so bokoma olobela mama Kalunga. Lelo bokamusa nga so bokoma ofinga mama Kalunga. Mama Kalunga ye moko akende ko postile. Mutu moko tinde mama Kalunga ke postile azate. Donc lelo te mama Kalunga zuite na belection et ça la bino motema passe pourquoi? Pourquoi beaucoup maintenant niveau ko banda ko finga bo sala pena ba live bande ko nanga ya solo? Bo pelisi pe caméra bo sali live pona ofinga mama Kalunga. Boa mitema mabe. Boa mitema mabe. Pourquoi peuple congolais zara motema mabe tina niveau wana? Est-ce que mama Kalunga mbongo ya zwaka pa ke ko postile e na mutabimisela mama Kalunga mbongo? Mutabimisela mama Kalunga mbongo azate? Muta pesa mama Kalunga mbongo azate? Me muta postile na ndenge na yesu ke simbite. Na batu nyonso o bazuite na belection ka mama Kalunga ndebo yo tepine. Ndebo yo finga ye, azuite na belection mais azade na mwa ba bien na ye, azuite na belection mais a vivre très bien na ndaku na ye na bana ni makambu nyonso. Sans black peuple congolais, to komo lekisa. Peuple congolais to lekisa. To lekisa kitoko te. To lekisa eza kitoko te. Mama Kalunga za mwana mukete, mama Kalunga ana bana, mama Kalunga ana mobali. Boyebi combien de fois oyo wera sona banda o postila zwarate? Boyebi combien de fois? Combien de fois o bate bele babanda o postile bazwarate alors po mama Kalunga postila zutengo komi problème. Peuple congolais tout tika motema mabe eza bien te tout tika babilo tozala na respect ta mukie na ba comédien tozala pata na respect et ana batu musu ba kipa makambo na bino te me bino boliko kipe makambo batu kitoko te bande on a pesi bino tambote te mbote la famille mbote bande ko bolanda Irsil Botelo TV en tout cas bolimbi sanga vraiment na moi dans ali kolopo na oki pasi komona batunde ba pelisi opelisi penza live pona ka ofinga muto akende ko postile na mbongo na yemoko muto asali ba propagande na mbongo na yemoko. Mama Kalunga zaki na besoin mbongo wa mutu moko te pour ka avancer. Mama Kalunga zaki na besoin mbongo wa mutu moko te pour ka sala ba propagande na ye. Mais azuita ya osala ba propagande ne ye moko. Mais liko nongo bandeko ba pelisele ba live, liko nongo bandeko ba pelisele ba live pona ofinga ye. Est-ce que bino boyebi compétence na ye? Et na bandeko musu balobi ka aza compétent. Est-ce que bino boyebi compétence a Mama Kalunga? Boyebi ba classe Mama Kalunga tanga? Est-ce que bino boyebi ba capacité na ye? Et bela bato ba tseli biso lo na parlement ba osani. Et bela bato ba vota ki bango ba tseli biso na ba députation ba osala nini? Toyebi mboka na biso berer boni eza nango. Lelo boyaka ko zomele Mama Kalunga. Lelo boyaka ko finga Mama Kalunga po azuite oza utilité. Olinga po sa lelo comment te bien de bakatio. Bande ko boti ko sepelar na ba malera baninga. Ezala bien te. Lelo ye penza na caméra beti maboko. Na monda ba comédia ta muta zuite kitoko beti maboko. Siko ba obazwa wana basela o deja nini. Ba obazwa wana basela o deja ninde konanga totika motema mabeko Mama Kalunga zuite c'est normal eza mabete eza lisumute azuna belection ta zuite amuto liboso te tomoni ba wera son bangwana bazuite basalisali ba video tomoni Banero mbungu kutu o ayebani o azala kenda sango azala vice-gouverneur député national azala pe député provincial o akenda sango na banga moyo na député na toyo kana député provincial azuite a oboma mutu te
Et à fin du monde te. Et ça fin du monde te. Toye bako respecter batu. Et ça malamu mingi. Ngana o comprendre te. Moutou na moutou sa la vie na ndengene. Pourquoi boko taka ba vie ya batu? Pourquoi boko taka ming ba via ba comédien ko finga bango? To moni Irsil Pechanga ye wana ba publier photo na ba finga ye. Est-ce que photo neza mabe to yo lobelango? To yo lobelango to jono ba voice c'est pas Irsil ye moko to yo lobelango. Kitoko te makamu famille la famille makamu kongola sala kesa kitoko te makalunga na bana mikolo. Makalunga za mwa mukete boya ko pelisela mutu live na TikTok eke zongi sije musu ezate ezaka kaka makalunga zuite ezaka kaka ba comédien bazuite boya mitema mabeba ndeko nanga boyoka pasi ya baninga te bato bana ba famille na bango mais andimi obimisa mbongo na yeke ko postuler atie mabolongo na se nzamba osunga ye azwa tanga zuite to encourager kaka eza na makambo yaka nango prochainement meka lisusu mais ça te ke bo pelisele ba live pona ofinga ye wana eza gentité wana eza motema mabe. Pourquoi tozala na motema mabe ya makasi motema mabe mo egi eza kitoko te. Bato ebele lo ba progresser te na ba vili kola motema mabe ozana na motema mabe bo ekota o penza na misisa ozana na motema mabe moko ekanga yo nzoto yango bomona lelo bato ebele ba progresser te na ba vie bato ebele ba progresser te pona motema mabe Congolais motema mabe eza makasi. Kongola linga muta perdre, so muta perdre mbongo, muta perdre loko, wana yo place ozo beti maboko sepeli. Maka lunga perdre mbongo na e, azali ba propagande bele a dépensé pour ça. Elle a dépensé. Maman Kalunga beaucoup dépensé. Allez muta suite. Mais yo penzo beti maboko sepeli. Pourquoi moté mama be peuple congolais? Mouto boyebi ke a dépensé et belé a zuité. Na place to encourager ye. Mais to sa ba live po na ofinga ye. En tout cas, peuple congolais na yebite. Na yebite. To ye kolaka kolinga bolamo baninga. To ye kolaka te kolinga malera baninga. Lelo Kongola komo olinga ka malera muninga. Lelo Kongola linga sute muninga bonga. Lelo Kongola koma soki muninga abebi soki muninga pasi komele wana ye place aza muni kitoko sepeli na ye. Bande onanga to s'abonner nanu s'il vous plaît la famille. En tout cas c'est Zambali Bosso continue à Irsil Boté la TV to s'abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. To partager nos émissions s'il vous plaît bande konanga. To partager nanu, partagez nanu. Partagez nanu, ndeko au côté en tout cas partagez nanu, trop c'est trop. Trop c'est trop la famille to partager nanu. Congolais motema mabe komi na degré na niveau moko makasi. Motema mabe ya Congolais komi na niveau likolo. Na niveau likolo eza sou kitoko te. Eza li sou kitoko te. Mutulokwa makalunga azaka na ba polémique te. Mutulokwa makalunga afinga rabatu te. Mutulokwa makalunga non to mona eta ye penza na teva pelisi caméra fingi ne mutu. To mona te. Mais mutu bino pe bo moni bosse la ba live ye wana. Député ya ye moko. Mbongo ya ye moko. Ceux qui pas joie ke lingoza la ye na famille na ye. Bino bokasi yende mtalinga yo bongsela bino mbokango. Bozote charge yo kwa yende bo pesa ki mbongo ayo bongsa pays. Bokomi ko finga yo kwa yende bo pesa ki mbongo ayo bongsa pays. Pourquoi ena makasi boye? Pona nini eni ya makasi boye? Ozui pena ta o sala live o vandeli noka kombo na bango bazui te bazui na théâtre basala keloko moko te e bongo na ki député nde bayo sani siko bolinga ndeti na théâtre basala ndeti nini bolinga bata théâtre batonga stade de martyrs po bomona ke bata théâtre ba contribuer na mboka na biso bolinga bata théâtre batonga nini po bomona ke te bata théâtre basali moi œuvre mo na mboka bolinga batonga nini peuple congolais. Ozaka na bizelo yo salira ba réputation ba mama batu. Bizaleli yo baby sara mitema ya batu. Bizelo yo fingara batu na TV. Yango TV.
Mais ba chaîne na bongo botande bato ba sopana na ba chaîne na bongo muto pelisa neka caméra bandine ko finga bato ale muto bongo nde boke ko tondela muto bongo bata bongo omona bato batondi na live na ye mais apesa conseil te mais musala sala kaya ko finga bato muto apelisa live asa musala ko finga bato momona bato batondeli vraiment bato batondeli na ba commentaire busala ka mabe bato batondeli botala mais boye sika o bomoni ba pesa ba conseil botala te ba vidéo boza ba vidéo boko partager mais bo partager te malamu mona ba finga muninga na congolais ba pelisi live ba vandeli muninga no congolais ba finga o muto finge ba mona na tate wana ndo mona botonzi et a pasi na motema na yokeli mama Kalunga mawa na yokeli mwa mosa bata na yokeli mawa innocente oyaza poka postilaki ngambo momba memi yango wana bozwi Kalunga bosisi Kalunga loposo boye koto na Caleb boye koto bandeko nanga eza nini yango boye koto na papelombe na mutu moko abimisi voa même ba salité na munoko ne po na papelombe babilo ko neso bobimisa est-ce que bozana na ba preuve nango est-ce que boana preuve nango mutu ayolo ba mamba papelombe na Gabriel est-ce que boana ba preuve Congolais tiko sali réputation muninga na obiente Lelo monde beba et comment batos ba comme otambola kana ba téléphone caméra c'est déjà caméra alors c'est la kali kabumo que comment pas filmer lelo ba comment filmer ba tout partout lelo comment vandi ka ba pour ba filmer ki mutu mobwe bo vanda place mobo yo yeba teke kuna mutu na musika zo filmer bino to mona ba vidéo zo bima ba to otambola na ba ka bo filmer bango ba to to mona ma sœur moko ba filmer awa pour ni motema mabe ya Congolais Congolais azaka na motema mabe envers ndeko na ye mais envers étrangère azana motema mabe wana te na ba Congolais envers étranger ana motema mabe te muto azana étranger na mboka na biso motema mabe ezana ete mais na ndeko ne mo Congolais asa ki motema mabe mais asala ki motema mabe na étranger asala ngote asala ngote Congolais malamu azana bolinga Zimbabwe kazana ndeko bolinga ndeko ne Congolais Congolais malamu linga chinois ana bolingwa chinois kaza na bolingwa ndeko ne Congolais Congolais soutenaka muninga te mabe makasi na vandi pa na moni nde bo finga gabnani mama Kalunga na moni nde bo sambi mama Kalunga pas comme ça Lelo irsi pechanga mutu sa publier photo na mais a tourner film na village bolingi mutu a tourner film na village acha ba make-up bolingi mutu a tourner film na village asa loka ba film ba chaîne na bino nde bo sala mutu soko tourner na village il faut azalo lenge pechanga zalaki to mona pas Belvi Kandie to mona Belvi nenga tourna ba théâtre na ye mais bino comme ba théâtre na bino bo soka ka ba make-up alors bolingi pe mutu a tourner na village fatia make-up le lungi ah mais non respect sila Congolais na ebité sera kalezalaka boete Kongwe baby to kende wapi mboke baby biso est-ce que bon mona teke mboke baby biso mboka na biso moko to ko vanda to komo vanda na insécurité wana mboka no moko otambola na njolo ye bate nanya o filmer yo otambola na njolo ye bate nanya obimisa ba vidéo no ya mabe peuple congolais tutika motema keto tutika motema mabe kitoko te yango bomoni mingi nzamba osela bango te obondela nzamba osela to mituna malédiction o euta wapi malédiction euta na ba vidéo bato partageaka malédiction euta na bato ngani yo fingaka osenga nzamba pambolo ndeni yo zaka ko fingaka bato ngani mutangani osala loko to pelisi live ofingie après na poko ke otie mabolongo na se nzambe pambolanga nzamba pambolo te Nzamba mona no na bino te nzamba pambolo te makasi toye ko lopesa batu valeur toye ko lo respecter batu bandeko nanga toye ko lo respecter batu poani respect sila tozo ngata na basera bakala ba mama na biso respect zalaka
respect ezalaka kala ezalaka mpo mona mwana moke amanke mokolo ezalaka te omonela yango kutu wapi dans le vide kabe mwana moke ake emanke mokolo omonela yango wapi kala ezalaka te me tala lelo yo tala na moya lelo tala na moya nde bana mike basu na respect envers mikolo me kala ezalaka mpo mwana moke amanke mokolo respect ezalaka pasi lelo ekoma mpo koti mpe bavideo ya bakomedie omona mutu mosu azofinga mwana moke oyo aza ta na age ya bana maakalunga te maye apelisi kamera mpe atyokoli maakalunga afingi na ye maakalunga akei boyoka motema mpasi mpo maakalunga soki lokwa mbongo oyo bobimisaki yango eske ntango mama kalunga ayaki mpo apostile atunaki bino te adefaki mpe mbongo na biso te azwi mpe mbongo na ndako ya bato te azwi ka mbongo na ye moko toyekola respecte bato toyekola live mutu akoti live azwi 6000 personnes baotala live wana na bango bato baotala na bato baomata na balive bango nyonso ndenge moko kofinga tokende wapi bandeko bokoma obondeli mpe otie mabolongo na so obondeli me ntango ozoloba amen obosani makambo utaki obondela nzambe oselela o ndenge nini moi mobimbo ozaka live na tiktok eke ezongi ofingi na poko obondeli na ntongo soko otali bobi ya mbongo ekoti ya masumu bayaya mbongo masumu ya kofingaka bato pamba ya kofingaka bato kitoko te na butu mpo obondeli ogumbi mpe mabolongo na so obondeli nzambe oyoko ndenge nini yaya nzambe oyoko ndenge nini nzambe oyoko te nzambe osalelo te oyoko te pourquoi ofinga bato oza motema mabe envers bato moto bosela motema mabe akalkila bino ata te maakalunga vandi osala shekoko na ye ana ekole na ye aza na bamituka na ekotaka mbongo ana mobali na ye oyo abala ye ana bana na ye oyo abota avandi na ye la vie continue donc ata komi député te vie na ye ezaka stable siko yo esiko oza na motema mabe na vie na yo eza stable te tandis que maakalunga ata komi député te vie na ye stable ata komi député te vini est stable makasi mais yo vini eza stable te po ani motema keto po ani motema eza o mabe vi moye ebonga yo eza te toyekoloza motema malamu baninga bandeko toyekoloza motema malamu vi ya maakalunga etala ye azwi te na kideputation etala ye na famille na ye yo musano eza kaka maakalunga courage sopo moni oloba na maakalunga courage te otiki yango eleki na oka na passé simple mais eza to yo apelisa bakamera mpona otiola yango lelo bokomi kotiola baninga yango lelo bokomi kotiola na bibembe mutu akozala kufi me bootiola ye yango lelo bosepela so na bamapamboli ya bato te bokoma olingaka bato nyonso bazwa échec surtout soki ozwa des échecs monene na vie bokoma olinga bato bazwa baéchec bato baréussir te na vie eza pasi mpona peuple congolais bandeko nayaki owumela awa te nayaki mpenza koloba likambo avec douleur kolobela nao bandeko oyo bofinga maakalunga mpo azwi te botika bayaya botika bandeko na nga botika eza kitoko te eza kitoko te maakalunga osala vi na ye ana vi na ye ata azwa te ana vi na ye alors senga mai na ndako ya mutu te alors betela mpe mutu kokoko te mpo bapesa lipa aosala yango te alors totika biloko wana eza kitoko te eza kitoko te bandeko nanga tosabone topartage nayaki mpenza kowumela te kande nayebisi bino ndeko okutani na video oyo soki nzambe atie yo motema na yo opartage en tout cas kohésite te partage bavideo na biso nzambe opambola yo soki nzambe vraiment touche motema na yo opartage ndeko nanga kohésite te partage video na biso partage na WhatsApp partage na Facebook partage na na bamessengere na yo partage partout nzambe alola akopambola yo ndeko opokoti mbali
liboso na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ndeko tango s'abonner, finir cloche à notification pour que prochainement tango Irsi Bote la TV o tia ba film na ye akotia ba émission na ye o raté yango te. En tout cas, loba bien pour na mama Kalunga na commentaire et ça malamba ba encouragement na bino et aussi la mama Kalunga malamu mingi. Bandeko bozo finga en tout cas bino na nzambe na bino. Boye ba ke nyoso to sala na se e futa makaka na se. Avant okanga bandoki yo moko ndoki ya famille. Bye.